Elle était à Kanda lobby na longo les postes wala nga pe na boy yango na longo lié. Voilà. Pour nga mona zuyango. Nako kata yo pota de nilesi. Omoni biloko zo luka. Tika ba warion, tikelanga ba warion. Ba warion bokeba na coup d'état, bokeba na escroquerie. Wana tata mabe asala kala mutu ambutu. Nzambe na nga ba warion. Était à Kanda pardon. Na ozongi sa poste wana te. OK. Yo poste wana ndengo sozwi malgré ya zolela lela. Yo ozongi selango te sili. Aluka na mi sem. Aluka côté mususu. Wakanda pasteur. Bawario. Batu te papa. Depuis na komena bato sans ekokite mais au vivre. Au vivre. Viens na nga ya pembe. Mundele. Na ebisi yo. Zongela makambo ba wenge. Makambo age na bino. Kendo kumisa wenge. Makambo ya ba wario esa makambo ya ba tata mikolo te. Écran prophétique na ye ya lukuta. Azane loko o ya ko sala te. Valdi. Omoni makambo yo la na soki na kokiango na molimo te. Na okenango na nzoto. Akobini watachangu kutuba sifogo una na okenango na nzoto ya deni oza muntu apembe. So na kati yo pota esukelo mabe. Wana na ebisi yo. Na kokata yo pota deni lesi. Omoni biloko zo luka. Tika ba warion, tikelanga ba warion. Na clinique Misunga, Ioso ezali ba chambre oyo wapi na kati na yango ezali na ba ligne médicale. Donc awa soki olali mukongo pasi, mbetu yango moko ezali yo massage pe omibikeli déjà avant ki munganga asimba yo. Inutile ya kwa na garde malade awa bango moko ba pesa ka biloko kolia na ba malade na bango kolandisa mandenge munganga akosenga ba pesa na malade. Mais Aïda, malade on a bimi kakate. Kongo donc la ko bimandele ni yata yo moko pensa. Awa no hôpital na biso kolia ofele, kolala ofele. Eza pona kolia te. Non seulement vous soignez bien. Il est dans la chambre wana. Bino bo éviter. Mbeto zo sala mouvement au malade alingi. Wifi na kacha chambre. Frigo na kacha chambre. Na kombi tuna. Nazana mbeto hôpital, to nazana kacha grand hôtel. Ngana zongi. Tala, soki ozana Europe, Amérique, Asie, Océanie, même Afrique, okoki kofutela ndeko na yo mbongo na Milton Misunga na libanda ya République démocratique du Congo pe ndeko na yo azui soin de santé na ye kitoko. Ba chambre ya clinique Misunga eza climatisé na kati frigo na pointe wifi pe donc malade ozali mobimba na connexion internet gratuit. Misunga, ta santé, c'est ta vie. Na clinique Misunga oyo ya mama Grace Mandela la pétrolière. Est-ce que Tiembezali ezali te? Fali aza musicien numéro 1 na Congo. Et puis makambu Fali azo sala na ta oyo. To yeba te nani akoya ko contredire Fali. Nzamba lola merci. Otinanga place à bien. Omoni pona la paix spirituelle ba warion oyo. Batu ebele ba luka ba koma ngo même il faut Patrice. Aluka koma père spirituel ba warion. Pasteur Marcelo aluka pas comme père spirituel ba warion et simbate. Pasteur Sony ka futo mona ka Sony. Yé pas luka a comme père spirituel ba warion et simbite. Landa bien. Non landa. Boye la ngai photo ya Denis Lesi bakanga na Fali. Boye la ngai vidéo et sika Denis Lesi azo salela di cap la merveille prière. Ba warion bokeba na complot boningi bo sala ako escroquer bino mbongo. Ba warion bokeba na ya Denis Lesi un grand escroc. Personne m'a pour dire, on est quel bien là. Ailleurs, il y a
fali bato oyelaki yango donc makambo ekende bien. Ah bon? J'ai des livres mon conduit. This is London. This is London City. Bonjour, bonjour, Banakin. Ici Choc Luciano de Montréal, Canada. Je viens vous présenter mon single 4AM sorti dernièrement. Tenez à ce que ma musique soit présentée à mon pays RDC, Bande Konanga. Soyez alerte, il y a beaucoup d'autres choses qui arrivent. Vous pouvez me suivre sur ma page personnelle YouTube, Choc Luciano officiel. Sinon, Instagram, Choc Baramba Luciano. J'ai aussi Facebook, Choc 514 Luciano. Sinon, Snapchat, Choc 89. Bande Konanga, à bientôt. On est ensemble, c'est la famille. Choc Luciano, l'étoile qui monte. Mbote bandeko balandi ya Fimbu na Fimbu News, c'est votre humble serviteur Valdi Tambo. En tout cas, toye pistoya gaso makambo lobele zali en tout cas to moni ndenge be monsieur zali go sala ma mikolo e belé ko saranate na ebite ba warrior bozo lukila ba sala nzambe ya mboka o makambuni en tout cas problème sur problème ya ko saranate ba sala nzambe bras de fer o wapi en tout cas bana poto avana no sebi no bongo lelo invité na nga mokolo lelo tikana saluer nanu pichumbo mbole mbingazo à Bruxelles père nangai na Edi Mustafa babi l'archive de Bandal pourquoi pas la Genève Matonti président Rigen ou assis on a pesi no moto sika bozali dadi chombo na ke bozé belé au saranate bana poto bana mokil mobimba en tout cas numéro lelo ya mbeli bino bongo pasteur lité à Kanda donc pasteur héritier dadi moto nzambe avec lui nous allons peindre établir la situation concernant Mituna Nabeyano tika na pesa mbote poto bana bon maso na so chanda di swag to fungama. Dadi, bonjour. Oui, bonjour Valdi. Mbote na ba warrior nyonso. Mbote na ba onyonso balandaka biso na Fimbu. Mbote na ba consommateur nyonso oyo bo consomaka pasteur lité ya Kanda. Tango nyonso tango bomoni papa yebolobi père spirituel ya ba warrior yeyo nde apusani lisusu liboso na bino. Kasi Nzambe tata aza Nzambe ya makoki nyonso. Poto loba esengeli Nzambe nda permettre biso to loba. Poto tambola esengeli Nzambe nda permettre biso to tambola. 2021 ebele ba koti yango santé za bienté na bokono maladi ezo tungisa. 2021 ebele ba koti yango te ba kufi. Kasi ebele pe ba kufi kaka na 2021. Yango na ibisaka libote na Nzambe pe na bendaka ba wario nyonso mato ibisika bizwa mibino boyo kanga malamu. Lelo soki to lamuki et sans Nzamba permettre to lamuka. Le Dieu de la Bible, le Dieu tout puissant, Nzambe ya makoki nyonso, Nzambe ya biyano ya ba wario, Nzambe ya biyano ya mokili mobimba. Valdi Foko lobaka na Nzambe merci. Nzamba za malamu. Mibali ya kitoko bakoti mabele. Basi ya kitoko bakoti mabele. Soki toza na pema eza bobele Nzambe. Na mokili mutu akoko telemela Nzamba azate. Combien de batu oyo otanga na bango école primaire lelo baza invité. Humanité secondaire lelo baza invité. Ba accident combien ebele baza na bomo ite biso Nzamba sali biso na bomo ite kutana opposant de toutes les religions c'est le pasteur lité ya Kanda yeyo kasi na kati ya ki opposition na ngai kombe ye makasi kasi kobosa na kate bakisela kanga munduki tango bengi opposant de toutes les religions dadi pasteur lité ya Kanda obakisi likolo nango munduki. Nkola pambola bino, merci pour la confiance, merci pour la fidélité, merci pour la tangu nyonso likambo ezoya. Bozo benga nga na ba téléphone bozo yebisanga dadi tala likambo yeboye. Merci Valdi pour l'invitation, merci pour na Ken Piana, merci pour na
bao nyonso bazana biso déjà na fimbu bazolanda biso kola pambola yo en tout cas merci Daddy ndeko tolo bana vraiment ba bengi nga pe belé au saranate ba mama Iget mulunga et papa Firmin Matoto ba mama Goreti Louvoiso ba te belé au saranate ba benga na ba Sarabe Biker maman na Bradachou na bien et ça non peut soniter na maman sonezo kende zo mi benga pasteur warrior Sony par rapport à quoi? C'est comme ta quoi une vélote. Bah warrior de bazu ya bon père spirituel. Landa. Vraiment eza pasi makasi. Eza regret. Ngainde. Père spirituel ya ba warrior nyonso. Kasi atako nazomi benga père spirituel ya ba warrior. Eza na biloko ebele pe coup d'état pe ko robetama. Na ebite soko zolanda ngai. Landa. Troublement ko koti na minute ona mboka. On a ko papolela ngo penza batu, bien surtout l'église. C'est bien moi pasteur Lité Yakanda. Frappe na le frappe na retour. Na ko bete batolo lengo na papolo na nyati yo. Na kwesi yo. Okota hôpital. Et bale kauki bambisi ya minene babimi vimana soko vimbana pasuka soko pasuka oko sale lo côté miliki na biberon azalaka na besoin ya mapate mbel mokolo batiaka ina kopo esengaki mapa eya elingi koloba ete bana bakoli papa Lutumba sosola yango souverain akoli. Merci pour la question Valdi. Ndenge na ndima ko bengama pasteur aba warion père spirituel aba warion na sepeli na question wanate. Voilà bika ba mambo ba bayibi complot na sepeli na question wanate. Complot ni complot zo sala keba na complot bo sala. Na ebisi yo keba na complot. On a ebisi yo yango na keba na complot. O ebisanga ke oyoka pe sonité. Sonité na nini? Oningo longola nga bocha mutu mususu. To moni déjà. Te na tunyo ngo longola nga bocha mutu mususu. Te oningo longola nga bocha mutu mususu. To moni ba wara ba poni déjà mutu na ba mikolo. Poni nani? Pas de nid. Ya deni maladi no mutu na nzoto na ngate. Ya deni maladi no ya mutu na nzoto na ngaite. Faites attention. Oui, nazo ebisa yo landa papa. Landa yo. Tangu nazo beta masola ba warion bozalaka wapi? Tangu nazo kende pa ya fali pour pas di cap la merveille bozalaka wapi? Ya deni pardon yoka soni yaya. Yoka soni oza mukolo oza papa obandi pe makamwa nzambe kala. Sko ngana zomi tu na question. Makamwa nzambe oya sa o salaka kote na yo. Ezo futa yo lisusu te ou bien ndenge nini. Po yo ya na ngambo ba warion. Yo warion ba momba poni. Ah nazo boya complot wana. Ndeko nango uswanga mabe. No baka mambo na moni, mambo na constater. Uswanga mabe. Nazo boya complot wana. Complot bozo sala na ligne ngote s'il te plaît. S'il te plaît, ce qui comme il comme complot na boyi s'il te plaît. Valdi. Na raté ba accident. Ya minene pe ya makasi. Ken pia na yebi. Pona za la père spirituel ba warion. Grand carré ningaka tout abiso na ken. E fina biso. Ponga na za la père spirituel ba warion. Et ça la sacrifice musus na ma campagne. Na ma campagne zelana bandesko ko ebisa yo c'est maman c'est là si kon eswingai tena ebisu eswingai et puis bon longola ngai te bon c'est bon ngai comme siko yo wana toke na justice na ebisi bino ba warion toke na justice na edeni wana na ebisi bino ofunda he
zala zela na raté accident pour na Fally Ipupa du Cap la Merveille Marabioche de Pipe de War ya Denis mon vieux mon grand frère viens na ngai ya pembe mundele na yebisi yo zongela makambo ya bawenge makambo ya age na bino kendo kumisa wenge kendo kumisa nyoka longo kende na nyoka longo makambo ya bawario eza makambo ya batata mikolo te landa na yebisa yo biso nde bajene ozomona motema pasi bonzambe kwei aye kodiembela kota bawarion landa na yebisa yo nabengi mundele po aza mundele nabengi Denis lesi mundele ya Denis ngai mutu na tchaka na boloko te et puis photo landela bien bato ebele bakota baboloko bachuba bango batonga baboloko ozomona eza na makambo ebele ya Denis lesi ekozala pa lia tonga ebelisa ye mutu wana nazoyebisa yo bawarion boyoka ngai bawarion bofongola misu boyoka ngai bofongola matoi bawarion bofongola misu na matoi yoka akoescroke bino mbongo bawarion bokeba na complot boningi bosala akoescroke bino mbongo bawarion bokeba na ya Denis lesi un grand escroc akoescroke Vali complot bozo luka Vali na lalité lelo na ebisio na lalité complot bwana kati na lalité ndeko na ngai na lalité mombali la répété passe na ebisio na lalité Vali na lalité bana mo liboso rolela kaka na zwa poste na facilité te bundana na na zwa poste na facilité te zama kama molimo omoni mpona la paix spirituelle ya bawarion oyo bato ebele baluka bakoma ngo même il faut Patrice aluka koma père spirituel ya bawarion simba te landa te papa bango bakaisi nga na oganye ba million yango moni bango baye kolanda zela na betelo skoma solo omona place ni na bandana bawarion ezala facilité Dodo Kamba aluka pe akoma père spirituel ba warion et simbate oh comment biso ba koma ba tumbo zelate pasteur Marcelo aluka pe akoma père spirituel ba warion et simbate pasteur Sony ka futi omona ka Sony ye pa aluka akoma père spirituel ba warion et simbite landa bien boye la ngai photo ya Denis lesi bakanga na Fally boyela ngai video esika Denis lesi azosalela di Cap la Merveille prière pona kozwa communion wana pona kokoma eloko moko na Fally Ipupa di Cap la Merveille Valdi ezana ba musicien bela betaka pa Fally kasi esika Fally achakanga na motema na ye esika Fally achakanga na motema musicien wana mso akotelema te epi na yebisa yo ne naza boye Fally alinganga makasi koleka ya Denis yebisa yo zela nzembo eninge bimakala te na libo maturu okotala ngana ya Denis soki Fally akobwaka nani lana na yebisa yo bawarion bo supprimer numéro ya Denis lesi na ba téléphone na bino akoya ko escroquer bino bambongo bawarion yango yo ngani na zapa muyo mwana aizama sekite na kofinga yo impoli moto pasteur tikono makamno lo banolo na lali bientôt yo ebisanga balo. Est-ce que tu as l'émission Ken Penabasa qui na Denis Les et si ka pa baby yende na minute on de ba PC makambongo ba warrior ba lingé mingi bada ba 5 millions complot na bino comme na yebi na ngai na yebi bongo nani na yebi boningo sala complot bana bandal
bolongola nga na poste wana bozwa pasteur abandali botyai na poste wana tokosuka mabezela na eloba Fali yanana Ketchup yanana boyokela nga ata mawa yanana tala place tobani na bino pena yanana oyo tata oyo ya mukolo ya pembe oyo mutu kara ekoluka nini na bawario na ngai yanana Ketchup botalela nga likambo oyo complot ya nini nasali bino nini ya mabenga na lobeli bino est-ce que bomonaki nga na bovant to bomonaki nga wapi natikali kokende bovant te natikali kobeta tatu te na bovant ndeko na ngai nazoyeba te bomonaki nga na nani foto wana tokangaki ezalaki na manda ezalaki na bato ya bovant te nzambe na ngai nasali nini Dicap la merveille Dicap la merveille Bawarion ya Denis Lesa eka lobi awa code na code mbongo nyonso komi kokendeka apana ye Bawarion boyebaki complot depuis kala to ndenge nini na mituna ngana musale ezosila ngaka aboye ozwaka bapela Bawarion namoni bapela éliminer ndeko na ngai Denis Lesa olikamu nini ya Denis nga siko etikali mutu na banofingo makambo ya salite po kabwana siko na Bawarion bien na ebisi yo ya Denis na kofingo biloko ya salite kondima te nga mutu na fingi yo landa Fali Bawarion bokanisa nga ata na bagene prière na kota pona bino de balingi pe suteko te ta Fali ozwanga mabe ki mutu lobike bapele di na complot na oboya na complot nazoboya complot ya Denis azoluka kota makambo na makasi Sarkozy makambo eza makambo na ye te aza na baprevi moko te oyo ezolakisa ke Fali alingaka ye Fali alingaka na ye ya Denis Lesa te ya Denis tika kofoxe nzoto tika kofoxe okoma tina niveau Fali soka kobeta avant Fali abanda yo muto sala prière d'ouverture azoke puto na Fali aso confirmer sili Fali c'est makambo na zoke ze solo te lukuta yanana seke tokompena na moment ya séparation nasali bino nini Bawarion bato mosusu namoi bakomini bakomata biyo ta lufu apamba na Fali kutu rien mais ya Denis aye baokende po na prière d'ouverture ino mpenza bomoyo mpe kolelalela nde leki fozalaka mpe mobali te dadi eza complot ndenge nini boye ngano namona complot boye te Fali yanana Ketchup ya Denis akende poto ngana tikala ya Denis tokobwaka na maladi turo oyo nayebisi yo tokobwaka na maladi trop c'est trop Valdi ata yo moko moto na nzambe maladi ekozwa facilement Valdi oyebaki likambo depuis kalobombelanga to ndenge nini ndeko na ngai oyebi likambo depuis kala to ndenge nini obombela ngai Bawarion na pesa prophétie moko oyo même Fali bana ekondima te prophétie nini elege ya date ya 18 esika bakombata bazali esika moto epelaka bokanisa nga ata na prophétie wana nga na pesaka ozolelela pourquoi yo bibaso bato Bawarion bato na yo te naomona ngo nde ekende clarité okosutwaka boye pu apele ekota lisusu te mpo batikali mokie Bawarion baza na nga na minito batikali mokie oyo bakei bake ebele grand pote Denis Lesa puissant yango kasi te naoninga nayeba Fali esa yambi ye baimage nano eza te ou bien makambo nyonso ezoleka na kulisi eloko naoninga nayeba yango wana napesa message mpo na Bawarion naza na bino toujours elongo
je suis le père spirituel à Bawarion. Nasali bino problème mon côté. Na yebite soki bo monaki elongi na nga wapi nde boningi bo bwa kisangai. Kasi nga na tikala ko kende na inde 3 ti. Bawarion na kena inde 3 tangu papa ya mukolo wana yemo kwa zalaki papa Luambo Makiadi. Banda Luambo Makiadi tika biso na tikala isuko kende kuna te. Bawarion toza batu. Soki na salaki mabe bolimbisa ngai. Soki na lobaki mabe Bawarion bolimbisa ngai. Na ebe loko na sali bino te. Na kote ba jeune prière ya sec pona fali pupa. Na lala tolo na se pona fali pupa. Na mataba manyenyenge pona famille na ngate mena matika pona fali pupa. Toko side yango ebimie kangi likolo papa likolo ngasani bébé papa partout na masina sifoke do beta makasi bar nyoso place nyoso ke no ga likolo ne ko fona ne ko réfléchir te na ko perdre falité fali asa mwana nzambe fali aza musicien numéro 1 na Congo et puis makamu fali azo sala na ta oyo to yeba te nani akoya ko contredire fali nzamba lola merci otinanga place a bien o memaka ka place o récite ezali nano memanga place te na regretter tango tindaki nga pa fali nazo regretter nga lobi nzambe na ngai okotisi ngai peme na fali ndenge nini nga ko mosali ya nzambe bamonaka ngai tangu nyonso na bana kolobela fali na mbetaka masolo ya fali na yebaki place nini oyo tindi ngai lelo nazo sepela nyonso ezobeta mezo simba papa tokosi 1 5 6 7 parce que quand prophétique et lobi lisusu ke yondo ozana fo lukanzela na omusu luka musicien na omusu lobi pa denya lobaki yango écran prophétique ya bandoki oya salité oya nkele elobi ete ngana luka musicien nga mususu ya deni na yo fingo eloko mabe o regretter qu'est-ce que ba wari ba inope yango na ba mona ke passer impoli boele na ndimi na sala impoli na ndimi yango pourquoi yesu ya provoquer ngai te pourquoi tu as ko provoquer ngai o provoquer nga na po minini ya deni nga na salioni ya deni na botelo mwasi ya deni na yiba mbongo oh ya bolie mbongo na ba gouvernement bolie mbongo ya Kabila bolie ba mbongo ebele est-ce que boko tika ngana fona na falite ya deni oza ya lo koso deni le saza lo koso makasi mukolo azala pe lo koso boete mbongo balemba ngote ata mbongo balemba ka te foza la peine en respect oyeba mutuni yozo bunda na ye ba warion bokeba na coup d'état ba warion bokeba na deniles sikona kati yo tunangani o pinanga na go tonga lelo kena yi makambo na loba ken pem tayebi komba mutongo ena fille mobo ya warrior atindi 12 sacs ya loso na 7 sacs ya secret sa côté mungwa et côté lobi na ndaka ya deni fille yango komone na ken mutayebi oeza risque pour na ngai combien de sacs à l'osso comme Néné babi Néné Ada na Canada Néné Ada na Canada ma Néné na sala yoni ma Néné po ya denia le kinga na kitoko seke bokomi ko pona bilongi to likamunini yango imo benga ke mundele bo mundela mutu mwindu différence ezala Néné Ada na Canada 12 sacs à l'osso 12 sacs à l'osso 7 sacs à soukal 7 sacs à soukal ça côté ba mungu na ba soso nzambe na ngai ba warion ya Néné est-ce que zo mona ta passe na ngai te na bani na bino ba warion kala na tikali ko zwata mutuka te na bani na bino ba warion kala
na tikali kozwa ta voyage te tongo eta na bobo monter nga coup d'état ya deni biloko komi kokota na ndaku ba wario na ebite so ya ingratitude ngo ti epa na ngai nazo regretter makasi Valdi respecter ngo babi l'Éternel parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre. C'est comme le camp prophétique on a que au Luka déjà nzela no mususu oko banga te Valdi nzela ngo na olukela ngo wapi na minute na Congo musicien azaka moko numéro 1 azaka moko Fally Ipupa di Cap la merveille sikoyo na be écran prophétique na ye nandimi yango te écran prophétique na ye ya lukuta azane loko o ya ko sala te Valdi omoni makambo yo landa soki na koki yango na molimo te na okenda ngo na nzoto akobini watachango kote basifoko na mbaso eloko te na okenda ngo na nzoto ya deni oza muntu apembe so na kati yo pota esukelo mabe wana na ebisi yo na kokata yo pota deni lesi omoni biloko so luka tika ba warion tikelanga ba warion bokeba na coup d'état bokeba na escroquerie wana tata mabe asala kala mutu ambutu nzambe na nga ba warion makambo bino bomona nkaloka ba vanti mutu akokufa Valdi mutu akokufa comme kotsa mamo de mabe bongo nini mutu akokufa omi initié ce que te no mi initié na omi initié na hotel la place ni na banana Fally na hotel la bisika ni na uti na Fally. Mais est-ce que passé de l'année ça a monté liboso tchara Fally le boko na 2006 tango ça la droite chemin wapi vidéo wapi vidéo papa song sa ba vidéo na ngai na Fally papa song sa ba vidéo deni lesi akanga ta photo na Fally tazo luka sko Fally abenga ye mais zo simba te azo luka Fally abenge mais zo simba te papa to tala ngana yo to tala ngana deni lesi nani wako kende poto pona makambo ya Fally to nani wako tikala soki to kebi so mibale wana sava mais soki moko akei moko atikala ifo moko angwe ezala ngai soko ne ba ide manike wana na ebisi yo longola ngana makambo ba manike na bino wana asape loko te pa na ngai wana na ebisi yo na okende na Fally okende te ya deni okende te même na ye moko Fally aso banga ye aza envoyé du diable bofongo la misu ya deni lesi batu batindi eza bata bovan eza biloko ya buzoba bofongo la misu na yebi so vérité baza na kobanga na ye po aza mutu asali baaction ebele na mboka ako créer mama na action asindisi mpe bawario nyonso wana na yebisi yo wana libulu ankosi elia batu na ndenge nyonso pe mamuke pardon pe mamuke ngamona pembe no bozo bomaka bo bato ba kotala so na ndaku na bike baza ebele père na ngai dadi tiro motema mère na ngai jelzingelezi babi Lisette Lowando maman sociale na pesi mbote babi restaurant business class boza wana vraiment na ke maman Blanine Mazimu mère d'Orsay Domingo père nanga Placide Ebio na pesi mbote siko zali patience et couleur de référence bruxelloise Kulutu Alino Mokemo Anisi tout l'américaine boss Apache Moupe na ke boze bele ape na boka ba Olivier Mutondo ba warrior me dit mon micro ba bien Valdi na rosa numéro ba da bengi nga fort allo Valdi na rosa numéro ya pasteur Denité on a vu na Olivier Mutondo le tango double nationalité bokeba na bato bayaka pressé tant tozo kemba na Fally Ipupa di Cap la merveille Marabioche The King ya de nibo zalaka wapi ngane na pesi elengi Valdi fo yeba ngane na pesi elengi ba wario bazalaki na père spiritualité batata nyonso ya baeglise ozomona na Congo basundola bawarion balobi wana eza makambo mokili me nga na ndima na bima paster azoba na bima paster akizengi na supporte bawarion papa
olinga te Denis lesa kobotola nga poste ba warion te mozo pour la déjà lelo olinga te ya Denis akobotola nga poste ba warion te mozo pour la déjà yebi nazo pola te naza na kondima eko simba silence afali abosani ngai te tongo moko ekolamuka kabo efali akati makambo nyonso zela ngana voyager na fali o confirmer sikoyo makambo nini o ngana fali to solola Denis a su visa tika na Olexa Denis a su visa ana visa Denis a su visa ni ba l'accent on a Kenya na visa c'est kolobo nyonso na le bezana ngo ya pamba Yoko pe mbala sima ba concert ba Uganda ezali ya ba Kenya ezali ya ba Ethiopie ezali Sonia boye na oyo kango pe na tabino moko penza ndeko na ngai yo mona visa ngo pena na kina poto be na mona descend visa ba komaka VISA so pe akala na ebite tom so pe ba grimace na biso o ko pa tom so ya grimace na biso maison kitam Pablo Kitambala tom so grimace na biso ba wario boyete toza mikolo toza ba responsable ba wario boyete ça ne va pas azui visa ya Denis il est misanga nanu kisango simbeli yango wapi ya kobotola nga nyonso boye kotika nga zero esika mutema na nge lalaka esika mutema na nge vandaka vandi omonaka mutu azongi ndako bake komisala mabe na miboma na yo te na miboma na nga kaka ya Denis atikala azwa bawari po ngane naza boye so mutu abotolinga mwasi nakoka kokuta ne boye na nzela te eloko ya Denis asali fali ya nana kechope ya nana ya nana ya nana kechope ya nana musika na masina siforko koyaga tima campagne na répétition kosolola na ba wario kotala ndenge nini 5 millions ya ba wario ba vina bango ba santé ndenge nini kosambela nyonso pona bango nazoyeba te ya nana loba liloba baningi babungisa fali nzela ya nana fongola misu zala mwasa mayele mama zala mwasa mayele tokoyoka coup d'état tangu coup d'état kokwea na bawario wana nayebi te so bolukanga lisusu na escroka wario moko te nayiba wario moko te nakota pe boloko te nakota pe makala te bawario bozwi mutu avungule bawario bozwi tata oyo ali afungule nzambe na ngai ye monde pas azolata mikolo vexas na yo jikaka bawario ba makasi seke bilamo nalataka bomona nga mutu aliboma nga nde salite bawario te eloko te nayebi bawario bien nayebi bango eloko eza te yo moto ebisange bapele ezokota sote eloko eza te nde ekokota kaka ekokota fali tokoyeba ngo na bilembo nao na confirme te na okonfirme ngo na bilembo ya banzembo ezoya na okonfirme ngo na dédicace pasteur lite ya kanda tokos na okonfirme ngo ya Denis eloko eza te aza na baprevite na fali abwaka ye trop na banzembo abwaka ye déjà trop pasa Denis mbio biloko akala wana no bawario baye te lelo toza na epoke aki warion est-ce que bawarion validi tika yo nozoluka oboma moral na ngai tika koboma moral na ngai te tika ngai na molende na ngai nazalaka na azwi visa wana coup de tête kaoti nazela confirmation ya voyage totala nzela ni ya omatela na okale na siforko na mabanga te na okale na siforko
totala nzela nini ya komatela papa kosala maseki te bawario baza ya ngai bawario boza ya ngai bawario bawario consommer tokoside bawario papa na ndima nazala porte parole a Fali na bani makambo lelo te Fali ayebi na kenda repetio boye mokile ningani Fali azwa ba professeur tikotaki wana soki mambakala bakambakala Fali pupa kipagate c'est le passé lelo deni ya deni eloko te mundela aza na place te ntango tokoverifie sikoyo ki mundela yango bien place bakokata yo ntango tokoverifie ki mundele wana ozwango wapi place sikoyo tokokata yo bawario bakati yo ovandi. Tous appellent mon attend, il y a Christian Kimbota et c'est le mon anniversaire, on a souhaité joyeux anniversaire à Christian Kimbota, le véritable warrior, pour warrior, soutenir Fali depuis Kinshasa, Christian Kimbota. Mazana maman a fait les lots vraiment on s'est rentré dans Njili Kuna, tu n'as invité Nani. Invité Nani. Il y a des nids. Namoni silipo na ngai. Te namoni silipo na ngai. Tokata na biso. Te namoni esili po na ngai namoni esili nzamba sala feti wana bitumbe bima te esili nzamba sala feti wana bitumbe bima batu bazoka te esili nango papa basuni e complot na bino bosalaki e kokisami merci bo gagner te esili nango aloba nanga suste beaucoup qui pour ça monter na bino te complètement de l'histoire complète banane na banane bino pe bozana kati complot ya mabe pardon s'il te plaît Valdi et loko bozo luka na perdre ngona lisolo mais soki na perdre ngo physiquement même ngana bino atambote to pesa na lisuste na ebisio vérité même atambote to pesa na lisuste pour ne commis trop c'est trop boningo la ksangani ngana okende ndako Fali na okende aya kutanga na porte ndako neti mukola koya na bandolala ka wana na porte ndako na mbetu na ngati mukolo Fali ko uta poto koya akutanga na porte ndako na ye we komisko ba 25 na omona siko mais ngana ya deni to kutana te so to kutai na ye ko bekate wana sportif makasi Omegate. Non, on va presse Bakali. C'est vrai ça. Ngana ile niso to kutani. Wala ba yakala kishasa ko Omegate. Mbwe sa kufa. Ngamne informer. Mbwe sa kufa kombo ka netika la chez méchant. Valdi so bunana nga. Valdi. Et so bunana nga. Tuna maître ninja ko yebisa yo. Tuna chura mboma ko yebisa yo. Amona taba chura mbomo ya tanga ba kombo na biloko na wana lobaki wana ayebi chura te banani babimisi ba chura biso papa tika meto zana yo esili te pe osila te merci esili te pe osila te akokima na ebisi yo akokima akokoko supporter ba warrior te akokima ngam na ebisi yo mais awa ye pembe na ba warion abongisa pe tamboli na ye abongisa tamboli na ye po sinon te to bimisa ba video wana na ebisi yo ya lobi azani cha mutu bakata mamu sato bimisi wana ye makambo na nyo setali ete ba warion pe balingi ba oya série balingi batabuso bate yozo kasane ba obetele maboko balingi te okasine ba obetele maboko balingi maboko esa ko linga mutu te. Mais autobi misela que ça venait jalousie jalousie ça ta Valdi tika no buso ba comme mon frère ça galo se koti gune na sifo côté loko wana ata na sifo loko yete Fali mo kamuna makambo nyoso na misu Fali mo kwaso mo na makambo nyoso na misu di cap la merveille na pesa message Fali lo basuka pour de kompi na suka ouais Fali pupa di cap la merveille marabioche de people the world na souhaité yo ba bonne année malamu na souhaité yo ba meilleure vie na baki selio félicitations
nengo sepelisi ba wario pe bana mokili mobima na tokosi de na beteli yo maboko ba problème na ngai na ya deni yo moko yebi nini ko trouver solution nango po solution nango ezwama kasi na félicité yo po na tokosi de papa oza mobali papa di cap oza ya nzambe nzamba pona yo osalela Congo na musique pe olongola Congo na soni ya musique Fally Ipupa di cap la merveille na lala kate pona yo mabolongo na se soki pe nzamba ko expliquer yo bimisa su tokosi 3 nzamba pambola yo toko fongola maboko toko zela tokosi 3 félicitations na ba générique félicitations na ba nzembu nyonso yemi na kati mwana mukie mukolo tata mama bazoyoka ba nzembu na yo papa na bwake liyo ba fleur merci lisusu nazo senga na yo Fally Ipupa ndengo latisanga mukumba munene na mboka mokili mobimba le père spirituel ya ba warion adjointé na on a longwete titulaire déjà mon nazalaka titulaire naza titulaire tilelo nazalaka adjointé nako tikala pe ko zala adjointé nako koma adjointé mukolo nako kufa papa tikana lancer message ko ba warion ngayo papa na bino elongo na tokosi de yana na kechope oyebanga utakala na tangwa pasi na tangwa bisengo na sala na bino tala to uta na arena papa cha mutu bakata mituke pela moto bakombata batomboki yana na kechopa benga na telefone mosala nzambo za wapi est-ce que robeta ngalobi yana na lala pongi Fally akobeta nga na za mabolongo na se numéro akala sida bloqué bloqué nga ite yana na ko bloqué nga na sali eni yana na ko bloqué nga na sali na biana na vanda kimia na bundi bitumba minene oyo denile sina na bundite moi ba prophétie ne yone mike wana pesi yango na ko botola nga confiance akotika la ko botola nga confiance ite. Les amis de Fally Ipupa Luanda Ngaya yo père spirituel à Bawarion. Les amis de Fally Ipupa ya monde entier. Le père spirituel à Bawarion yeyo, c'est le pasteur Lité Akanda. L'homme puissant, l'homme du valeur, l'homme du moment yeyo. Yadeni Subolala. En tout cas, merci. Bon apôtre, bon amokimo, c'est parce que bah prêtez vraiment attention. Bon, on a numéro mon comment les autres vont présenté par Valdi Tambwe. Oui, Ambela Gibino bon pasteur Lité à Kanda. En tout cas, merci. Tout comme une sous Canada. Tout c'est la même chose, non? On sait ni Saïdi. Les grands producteurs, gouverneur Mounene ya Turquie, na Istanbul, on sait ni Saïdi. Tata Pambola yo. Merci pour la nuance aux sala. Les grands patrons, on sait ni Saïdi ne tombera jamais. Kola Pambola yo, Edgar Business. Bisika bizwami yo, Kola Pambolo ebele Edgar Business. Merci pour notre soutien, pour notre conseil na yo. Michel Boketu. Boketu ya ba Michel. Mwana nanga molimo na France Tata Pambola yo. Christian Boketu. Le grand Diogo na Katia France. Mwana nanga molimo Christian Boketu Tata Pambolo bisika bizwami yo. Na bosanité maître Patrick Mpiana na kati États-Unis. Ah maître avocat maître Patrick Mpiana Kola Pambolo bisika bizwami yo. Elikia Christian Kambaj na France kuna na Lili Kola Pambola yo. Ba warion nyonso Kola Pambola bino. Kervin Kambaji merci na France kuna Kola Pambola yo Kervin Kambaji. Kola Pambola ba warion nyonso. Kola Pambola les amis de pasteur Lité Akanda. Apambola ba nyonso balandi biso na fimbo. Merci. Alors merci l'assistance de Bayon Sobazaki qui a vraiment chanteur discorrect avec bon derrière la caméra les airs Kung replay image bébé de la presse aux la bonne régie finale en tout cas merci beau s'abonner massivement dans le site.